bien. Ba musicien chrétien, ba pasteur, ou ba tomba minzamba yebi bango te na makambo na ye. Est-ce que ozolo banyo sona ka po ba tomba mi ou bien te au moins temps tozali na web solo moko. Nzamba linga ba notombola ba vrai. Au moins ba ganga kiki baza ba vrai wana. O ba tomba maki wana. Nzamba linga renverser bango. Et puis bon na shit na bango na miso. C'est pour retenir maloba na ngai. Mais ata bondimite plus tard bondima parce que na que shit na bango za karaté. Nzembo ya ba défi featuring ya sœur Marie na frère Benjamin. Wana loba makambu o ba salanga na ndenga molili et puis ndenga nzamba zoko isa bango. Eza na musicien chrétien mon côté, je dis bien na opéser ba parole nanga. Mon côté oaza élevé on nzamba tombola. Azate. Et ça la pasteur mon côté, je dis bien à l'exception de personnes. Il y a un pasteur mon côté aza élevé les lots on nzamba tombola. Ma grand pasteur au toujours mon donc apôtre Noël va quand même qui nzamba tombola bangote. Nzamba yebi bangote. Et ça va divorce belé au salema. Et ça va divorce moro stratégique des consignes. Il y a place il y a maison yo koti pose en magie. Ba ko biso ke mwasi wana oyo zana na magie olingo simba. Hier simba te. Alors créer rubrique moro boye obenga na mwasi wana. Pose mwasi mususu. Mwasi wako simba na magie oyo lingo kota. Alors soki mutu azana magie aoyembela nzambe terme wana ya musala nzambe ezokokate pa mutu wana aza musala nzambe te aza musala nzambe te aza musala nzambe te botsai na ran ya ba faux prophètes émission eza la dire mo mukuse na ngana expliquer différence entre vrai pasteur oyo asumuki na faux prophète mutu wana a initia bato belé na ba loge mystique wana ndiko mwasi wana embela nzambe oui abandaka ko embela pour lui azasu pas azoute ye asala aboye bosali na featuring na featuring bosala bokoucher na ye alende apesi yo producteur ou bien akotisi yo na maison na bango ou bien na réseau na bango o bazali ya bato loge mystique. So landeli la plupart des clips à salana batu balata ba pembe pembe. Doane za comprendre mbalamo que clip wana na lobi boy. Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko na comportement ya ba musicien chrétien parce que on évolue qui na milieu wana. Est-ce que okoyi koloba c'est que les gens aussi va lobake ba musicien chrétien mingi ba bongo na te. Bato mokili baloba boye. Soki ngando auti na maya ebisio ni nazobela. Sala nini? Il faut ndimela po ba onyo so ba uta bisika moko. Balobi que yonde mutu ozwa ki je crois bien qu'ici omeka ki frère Benjamin et Simba qui te zongela ki yo. Dans les grands problèmes les lesa batu baye ba ke to betaki musique nzambe mais to kotaki profondément na makambu ya nzambe te. Grand problème les lesa batu baye ba ke to betaki musique nzambe mais to kotaki profondément na makambu ya nzambe te. Sikoyo parcours ango salama ndengeni tango yo bandaki ndengeni ba début de la musique chrétienne okoma pe ba musicien ni au travail qui na bango en particulier. Bon on a travaillé na ba orchestre musu chrétien ya quartier. On a travaillé dans la puissance ya évangéliste qui s'y a mis na Kibila. Na eko travaillé par frère Benjamin na Soleil Levant et après pas naé donc on a travaillé sur ce qui a sauté donc on a s'arrêté pas naé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oza et pas frère Benjamin Moulamba qui est parmi les grands chanteurs Mboka na biso malamoko au tiki musique au commis apôtre. Pour ceci soit le cas indengeni. Bon le premier message qui n'a coûté un accident moko lorsque nous avons été en orchestre na donc on a s'arrêté pas na coûté un accident mon abela et makasi.
nabela paralysie nazo paralysie na côté droite. Alors à partir ya paralysie on est que na arrêté mbamo makamba musique. Donc il aurait causé yango. Mais les gens racontent que c'était plus na milieu musical, on dirait bazali ko apprécier oté parce que bozaka je crois bien en plein tournage ya clip tango paralysie on est joa kayo. Oui, effectivement, ils sont dans la clip. Mais comment se fait-il que vous avez un milieu chrétien, mais l'autre bongo qui est une attaque démoniaque et vous joyeux, surtout que vous avez en plein instrument à Moussa Lanzambe? Bon, le problème est ça, oui. Tant que vous avez la musique en Nzambe, parce que le système, il y a toujours ça en Nzambe, toujours tambola na combo à Jésus, mais bisomoko intérieurement. Makamba Jésus se retrouver na kati na bisoté. Dans les grands problèmes les leza batubaye ba ke to betaki musique en Nzambe mais to kotaki profondément na makambu ya Nzambe te. Donc to so beta musique ka pour mona ke sa musique en Nzambe mais comportement na biso et so refléter Jésus te. Donc ça vraiment bongo. Mais bilani no sali siko na comportement ya ba musicien chrétien parce que o évoluer qui na milieu wana. Est-ce que au Koloba c'est que les gens aussi va le marquer ba musicien chrétien mingi ba bongo wana te? Ah oui, effectivement, les musiciens chrétiens, belé, babongo, donc le problème des musiciens, ça, abetara la musique, le roi art. Mais bon, Nzambe katinae, et ça vraiment, donc mingi, bazo c'est la Nzambe na musique. Mais comportement, la bango, c'est la musique, donc il y a des chrétiens, donc là, il faut le dire, les musiciens, belé, tout le monde n'a pas chrétien, mais ça va chrétien, les musiciens, belé, tout le monde n'a pas ba chrétien, mais ça va chrétien. Pour la différence entre les musiciens chrétiens et les musiciens païens, et ça vraiment ma capacité. Bon, musicien chrétien et musicien païen, différence c'est ça que il y a joué manzembo nzambe zokumisa nzambe ou peut-être zobeta nzembo zokumisa moi si bien mutu mususu. Mais à part ça, comportement ça ndenge moko. Maison ba onyo so bakota maison basi ya ndumba ba onyo so baswa basi ya ndumba. Masanga bangono so mela masanga donc mais apôtre lui que babilo ozoloba pour certaines personnes et quoi apparaître comme des accusations graves. Est-ce que ça na ba preuve ya babilo ko ça ko affirmer wana parce que ozaki na monde wana bato mokili baloba boye soki ngando auti na maya ebisio ni nazobela sala nini il faut ndimela po bangono so bauta bisika moko kasi tant biso to zalaki na bango to yebi ke zalaki bongo. Alors, ceux qui ont loba makambo na moni na on a palpé. Parce que même Jean Zoloba, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et palpé. Donc, tant on a une expérience, c'est pourquoi la Zoloba qui est bongo. Effectivement, au lobby, on a une expérience, au lobby, et bongo. Mais certaines personnes, les lots, bazali koloba na yo en particulier. Que ceux qui milieu on a plutôt yo kimango et ça uniquement parce que yo moko au meka bon nazolo ba babilo qu'on a juste comme témoignage à bateau balobi que yonde mutu au joie qui je crois bien qu'ici au meka qui frère Benjamin et Simba qui te zongela ki yo donc c'est ça que ba témoignage on a ju yo ko yoko lobani na likambo wana. Bon le problème nangeza boy na linga mingi ko sala musala nzamba avec preuve. Au moni ministère ya Eli ezaki ministère moko ya preuve à l'appui. Dans ce qui parle à Nzambe ayanola, ce qui Nzambe alola Nzambe asani ayanola. Le grand problème nanga na linga osuki sa makambu na ba vision te obia na molimo. Na linga misu emona parce que Bible zo ba mutata la ra ozo frapper na misu. Jugement ya batu na ozana besoin de convaincre batu te que makambu balobi eza lokuta to ya solo. Mais na rolinga preuve et convaincre batu. Soki nga na simbi kisi na bebi po na kisi ona zwaki na yebi ke nzamba okitisa ngai su makasi. Mais soki ezaki attaque euti na camp adverse bato ba combattre nga nzamba okitisa ba makasi. Dans les problèmes ezabo tant nzamba okitisa nga makasi journaliste awayebisa bino ke nzamba kitisi ngai. Mais soki nzamba kitisi bango makasi bon comprendre que nzamba kitisi bango po ba oyebisa bino kana to bongisa.
effectivement bakoyebisa bango kaka na tobongisa apôtre Amashia nalingi nayeba sikoyo personnellement barelation na yo bon na baclip nini to na banzembo nini ya frère Benjamin Mulamba oyo intervenaka mpe barelation nini ozogarde particulièrement. Bon, on a intervenu dans le clip, il y a Nzembo Soleil Levant. On a intervenu dans le clip, il y a Nzembo Chiluba, il y a quoi, on a intervenu. Bon, dernier clip, on a intervenu quand même, on a bêta raté parce que dans le début, quand il y a clip, il y a une paralysie, et ça Nzembo, il y a. Yahweh, papa. C'est pourquoi le clip, tout le monde a tout, mais tu as les vides. Ouais, tout, mais ça vide, ça vide. Donc, tout, mais yom, tu fais bête à tout, moi, mais aux yeux, attaque dans le moment. Mais yom, aussi, on se ressent qui n'dengenini. Yom, aux yeux, attaque. Est-ce que le bec est bas, au jija qui m'a tout, il y a déjà que les camboutel, moututel, moutastalinga. Bon, le grand problème est ça, on attend, on a bon zambé, ça a été discernement, ça a été tout, on comprendre le thé et où tu as. Na toutes les questions, on a frère Benjamin, ma relation avec les Andéréni. Bon, on a une relation, ça bien, tant on a eu, on a aussi Corée, tout coutani une fois, ayaki, à des passages. Tout le monde a été personne et c'était juste ça. Donc, ma relation est bien. De ma part, je n'ai habité hier, mais je n'ai habité relation est bien. Vraiment, Bichot, tu as une émission de la télévision et la radio. Tu as tout na avis na yo, ce qui est d'accord na yo na principe wana. Si koyo apôtre aujourd'hui crise, aujourd'hui paralysie na côté droit na yo, comme pratiquement inapte. Si koyo en tant que moutou na moment wana. Et là, on a aussi un pas Nzambe, tout Nzamba salakini na moment na pona yo. En plus, on parle de l'imitation des chrétiens musiciens au lieu comme apôtre. Et ça qui n'est bon, et soit qui vraiment moi tant lorsque na zui crise wana na fanda qui nanda ko après un moment na raisonna qui vraiment mingite likolo nango. Mais et comme on attend moko boye na mate ya o batu bazaote ya ngai muke nazoke l'église alors yo zoata moko nzamba komo révéler nga makambo avant na kota na profondeur ya prière avant na banda vraiment kosambela nzamba koma ki révéler nga makambo aso révéler nga na exhortation batu mususu na koma ki avancer na prière na zo matisa vie de prière tita on a yo vraiment vie de prière au sérieux. Alors on attend, on a des nzamba yo pesa nga condition moko. Ayebisinga salelanga na kotombolo makasi ya makasi. Et soko sambeli na kobanda ko fortifier yo spirituellement et physiquement. Donc soko sambela mingi onction ezo mata o comme fort en esprit. Et nous avons fortifié physiquement, donc paralysé et bando kende. Dans des places comme ya Amash ya Euta. Amash avait dit celui que Dieu a fortifié ou un serviteur flamme de feu. Donc ça dans temps on a banda ko sambela. Puis temps on a bando sambela mingi. Nzamba za olobela pe batu mususu à propos ya ngai. Makambo nzamba za oloba ezao kokisama ngamona za palper yango. Non mon a nzamba zo utiliser nga et puis musalo nzamba za osala nanga mingi yango nde la kisaka nga pourquoi attaque wana ya paralysé yaki parce que nzamba za utiliser nga mingi na ko détruire les œuvres de l'ennemi. Alors ba message muso ya bima ke ba boakela yo paralysé wana parce que ba ebeke oya ko détruire ba œuvre ya diable makasi. Et surtout sur la zone prière mingi, nzamba révéla nga mingi na monde musical et na monde ya ba pasteur. Dans na monde nga façon nini batu wana ba bungi, façon ni ba koti na magie, façon nini ebele bazo sacrifier même ba vie ya ba na nzambe. Et façon nini batu wana bazo arriver ti ya ko sacrifier nation mobimba to mboka otoza nango. Alors j'avais compris pourquoi ba menanga attaque wana parce que ba ebisanga ke soki ba combattre yo parce que ba ebeke ko détruire misala na bango. Donc c'est comparable na ba vision na mona rapena mabonde lio na salaka nzamba révéler nga
ndenge ba musicien chrétien babungi d'abord nzela ya kokota na monde ya magie. Mais nga na yebi une chose boy, mutu atombolaka eza nzambe. Mais on remarque sur 100% il y a des musiciens chrétiens ya Congo, 96% baza na magie et 4% bangone ba osela nzambe. Si on remarque que 4% ba osela nzambe bazo meka kozwa élévation mais ba okokate. Obi pourquoi makambo les osale mabongo? Parce que d'abord monde musical les autres travaillent bangona ba producteur. Et ça la stratégie moko les osale mais pour producteur. Producteur yé moko on proposé yo ok na magie. Mais ceux qui producteur a proposé yo te eza na ancien moko asa bima. Ou asa yemba. Ou asa kota na magie muto a proposé yo au kota na magie parce que oye bisoke bon moni na monde ya lelo actuellement pour ça succès faut kota na magie. Mais pourtant yé moko c'est assis là. Si yo pe de ta part tant on mona ke makambo esimba te po makambo esimba te boy eza lokwa copte ba signaler producteur yo finae allez ba yebi c'est que ba musicien ba bima bo influencer parce que tant producteur a fina yo album été kamate tant on pe bazoya kuna te simba kaka tant yo pozo mona ke makambo zo tambola te choueza te na sani. Donc c'est quoi moi réseau moko bien organisé voilà. On va zo amener ba nouveau talent plutôt ensemble ko kota bango na kata monde na bango wana. Voilà. Donc esa proposition soki yo bandi oboya babando fina o kaka babando fina o suka yo pe so moni bon nana choate oseni ukotika na machi. Et ko étonné ba tout pourtant bolobaka makambo ensemble na munoko pe botie makaming na kata l'église. Pourquoi les pasteurs n'arrivent pas à déceler babiloko wana nyos? Mais d'abord réponse à l'ibosue zabou. Yeso lobi mingi ba roya na kombo na ngai. Mais na koloba mukola suka na yebi bango te. Et puis so ba pasteur ba ko sanctionner makambo wana te. C'est parce que baza bango nyonso di domaine. Baza batu moko. Donc pour mieux dire ezandeni. Omoni eza ba pasteur, eza ba producteur, eza ba musicien. Bazo travailler en collaboration. Eza ba divorce musu ya salema parce que Nzambe abenga ngai pona détruire les œuvres de l'ennemi. Donc soki bango balinga ba bomanga pona lobate. Le roi Nzambe a permettre que na kufa. Veut dire que na loba makambo na nyonso. Dénoncer na yo, il faut qu'on loba, il faut qu'on dénoncer pour que misala ya Satan ebeba. Dans la Bible, il va travailler en collaboration. Les pasteurs, les producteurs, les musiciens. Ce qu'on remarque bien, parce que ce qu'on peut si sacrifice et simbité, est-ce que vous avez retour raison là? Oui, c'est un sacrifice, mais c'est pourquoi vous avez dit que vous avez un sacrifice et simbité à moi zonge la kio. Ce qui est un sacrifice, ce qui est un sili, et zong à côté moussous. Ce que zongi ne peut comprendre que à côté on a des bangs bas sani bas sacrifier ngai. Mais son gars na koufi c'est que ngane munanga na sani na sacrifier. Donc veut dire que na tebino en attente. Botala ba vie ya batu musu mikolo ezo ya. Soki bango nde ba baby c'est que ngane na raison no. O boy no cité ba kombo na bango quand même. Non non tanga ba kombo te na lobi ba zebele. Parce que yebite que étoile ba combattant ngwe pa ba te belé. Et ça va divorce et belez au salema. Et ça va divorce moro stratégique. Des consigne. Il y a place il y a maison yo koti pose en magie. Ba ko biso ke moi si wana oyo zana na magie olingo simba. Hier simba te. Alors créer rubrique moro boye obenga na moi si wana. Pose moi si mususu moi si wako simba na majo yo lingo kota
C'est pourquoi j'ai remarqué que divorce est belé dans la vie à Bassal ensemble. C'est effectivement, surtout la vie à pasteur Ming qui va divorcer et les gens trouvent ça normal. Comment se fait-il qu'il y a divorcé, ou pas divorcé, ou on a divorcé, ou qu'on a divorcé, mais comme il trop. Mais pourquoi peuple de Dieu va comprendre de Makambu anate? Au moins dans Makambu etali magie, et ça la mutumouso proposé à paniquer, à pandi secret. Il va proposer yo. Non, n'a pas regardé. Baluka va proposer ngai parce que musu ba ebisanga ba yo uti poto monifoya to akado ndenge to tambola. Le grand problème nangeza boye. Lumière na ténèbres et fanda à place morote. Nga pasteur waza mabe même invitation na nga l'église à répondre à te. Nga pasteur waza mabe même à bensinga l'église ne sogi na 3 jours à séminaire. Il va gagner ça jour mon deuxième jour au gaga va résoudre bandi parce que lumière na ténèbres font la place morote donc là ils sont repoussés ni ga proposer nga moto yango moko ekimisa c'est pourquoi ba linga kuto existence na ngate ba biye photo boma e kaka po ayo sa makambo yo ayo bebisa donc le problème na ngomeli so ngozwi idée ya opoussa la pembeni na nga oyaka proposer nga déjà nga na bebisa la bino déjà. Est-ce que donc veut dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Veut dire mission nanga est bandit. Donc mission nanga est que tant nga na ye monde à ténèbres et osala étouffé. Alors le quoi va comprendre ka yango c'est pourquoi ba sala ni to éliminer. Comment nga na ye ba vantiro ya ba prière ya Congo obenga na milimo ba bela banzoto abatu esili. Ba vandir ya ba pasteur o ba sacrifier ba âme ya batu esili. O ba pasteur ba zo divorcer esili. O pasteur bo continue dans monde moko boye ake na politique akosi batu parce que mboko ezo beba. Ça ba pasteur, ba musicien, na ba producteur. Au moins avant de détruire Nguya Nyonso. Bino Bolandi témoignage à apôtre Amachia. Hier il était missionnaire chrétien, aujourd'hui il est devenu apôtre. Alobi Kena Katia Moussala Nzambe, 96% bateau bazali ko se prétendre être des serviteurs, être des musiciens chrétiens, bazali kati na masumu, bazali kati na libunga, bazali nde ko servir Satana. Ezali ba propos na ye ala kisi pebino na ba preuve na ye na ba argument na ye que makambo ya lobi ezali vrai. Oui, tozo kende vraiment quoi cirer ba en Nzambe parce que lelo ba en Nzambe belé ba se décourager makasi. Et belé ba zolo ba mais lelo tozaka na ba faux ba pasteur akisi jour nini Nzamba kolongola bango jour nini Nzamba telemisa ba vrai ba pasteur akisi ba zo fina ba oyo ya bien mais justement na na ibsa bango boye baza ne sengo ba sepela parce que ba défi auto lobaki to makambo to lobaki Nzamba zo kokisango et puis bazo fina bisote parce que ça temps on Nzamba pesa bango pour basala mais ceux qui va se repentir Nzamba ko épargner bango mais le roi bazo continuer nango tozo mona ke Nzamba komi ko koisa moko na bango parce que auto moni zaka débit mais dans mikolo koya kala mingi te to mona vraiment ba mort to mona ba frappe to mona ba shit ya bato belé donc vraiment là on est informé ka ba na Nzambe boza na foi bo perdre espoir te kolela obolela ki ba fo bazo dominer et comme étant Nzamba ko isabango et comme étant Nzamba telemisa ba vrai donc là on a mona maramba bona o sepela ke Nzamba zo ka kolela ba na Nzambe bazo kokisa lo sambo na biso donc c'est ça tous on a moi par rapport ya mamba ba signe puisque tout on a la émission moko oyo obande ko lobela ba makamba ba signe lelo tous on a ke non na kati na ba église église corps du Christ moni lelo ba serviteur de Dieu mususu oba ça la ba signe et tant on va voir la mission na j'ai compris que ba signe wana yango lelo oyo salama en fait lelo me quand peu raison ça son nom moi image maramba ba signe oyo nan o lelo comme pratiquer na kati ya église oui maramba ba signe wana za boye
normalement tant moto kota na loge moko boye bapesaka ye signe moko boye oyo asalaka eza lokwa puissance moko bapesi ye ebatami na nsima eloko wana eza lokwa domination moko boye ntango azosala signe wana aoresir na kodomine bato baza place wana na mekotia mwa parenthèse moke est-ce que oyebi ke lelo bafaux prophète wana ata azosala eloko ya mabe bato baotala mais eza mpasi mpo bato bacomprendre ke eloko azosala eza mabe oyebi eza di ya kwa parce que na basigne oyo azosala wana adomine déjà bato wana alors ezala mabe ezala malamu oyo ya kosala bato baondimaka jamais ke aosala mabe pourquoi parce que azodomine déjà bato donc basigne wana eza basigne oyo bazopesa bango na monde ya ténèbre mpo badomine nango mpo baexcelle donc mpo baevre na basigne wana basigne wana eza na basorti ebele bamosusu baotia baboye nde na laksa à la fois passé na bémission mosusu bamosusu baotia boye bamosusu baotia boye bamosusu mpe atelemi tout droit atie boye donc basigne eza ebele alors biloko wana ntango baosala yango baozwa domination likolo ya bato premièrement et puis de deux bazo evre bazosala misala na bango na nzela basigne wana donc c'est vraiment ça mais en fait le lot quand même par rapport il y a bassigne banani tout notamment qui par rapport il y a foule ils appellent un message mort le qui par rapport il y a foule les lots dans des églises nous sommes en train de voir comment est-ce que les lots ils ont dans l'église ceux qui ont télémi aux autres la battu nombre de personnes au bazo dans l'église voilà tout bazar dans quatre églises tu te demandes au GC ils ont katikati qui chassent les gens dans quatre mais ceux qui ont tali l'église où ils ont déjà la battu belé bon ils ont ébélé par rapport à ma foule bandel ko ba kino ils ont tout la na ba foule wana te mais quand on peut expliquer ba nan za ba comprendre par rapport à ma foule ou toujours mon na ba pasteur ou église ils allaient qui moquer du coup tout le monde église ba to comme ti libanda bazo so mati presque à venir mobimba bon par rapport à mon za m'a révélé eza mutu musutangu akoti na loge bon kuna na misala na bango bazwa ngulu wana eza na bato mosusu nzambe arévele bazwi ngulu babomi batiki ngulu wana bandi opola ntango ngulu abandi opola bakusu ebandi obima nombre de kusu oyo ekobima wana eza nombre de bato oyo baotindela ye alors na bato wana tellement baza bato ya mystique église to peuple en nzambe bamekosala expérience oyo sambela nzambe parce que Jérémie chapitre 33 verset 3 eza verset oyo elobama mwa mingi elobi invoque moi je te répondrai je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas so okotaka na baeglise wana tuna na nzambe ube so okotaka te tuna nzambe arévele yo bato oyo baza wana estce bango nyonso baza bato normal to beskelete mpe baza wana parce que soko oza na miso molimo omona même ke eza na bato normal na beskelete baelima bazaka wana alors principe wana eza bongo ndenge nini la profondeur appelle la profondeur ntango batindeli bato ebele bongo lokwa bato mosusu mpe balingaka place bato baza ebele akende omona mpe bato normal basayani babandi okende me na kokende ya bato normal wana bango bakozala faire na baelima wana te to na bato inutile wana te bango bakoluka siko bautilize baetoile ya bato normal mpona makambo na bango emataka c'est-à-dire que moto akoti na église aye mpona lobiko nzoka ayende ko perdre sous étoile oyo aza nango bakomi ko utiliser étoile oui na me ko expliquer deuxième procédure pour na pesa précision na oyo na otoloba eza na réseau moko boye parce que omoni lelo nga na ligue des pasteurs okutanga te na association des musiciens okutanga te na ba réunion moko boye omona ba groupe wana nde ba dossier to ba makambo wana eyaka mingi to pesa par exemple lelo ba offre d'emploi eyaka mingi na ba organisme moko boye de même mpe makambo ya mabe mingi eyaka na ba association des pasteurs association des musiciens parce que bato basangani
barezo wana soki baza na besoin ya kosala eloko moko boye tokokotisa bato tokoinitie bato na baloge moko boye bayaka na biloko wana eza na réseau moko ebima bayaka kopropose paster baoyebi biso totongeli église topesa bainstrument topesa mbongo tokotindelo mpe bato demoni sorti ya bato na bango batindaka nde batindi bakusu batindi bato na forme bakusu kote oyo me bino bomoni ke baza bato de même mpe baotindela bino bato na bango sikoyo na bato na bango batindi bato na bino normal oyo baoya kuna bango baozalaka na droit ya 2%. baosombela bino instrument baopesa mbongo baotongela église baotindela mpe bato me baozalaka na droit ya 2% ya bato mais 2% ya bato wana baozwa na bato bango batindaki te baozwa sikoyo na bato oyo ya normal oyo bayaki na église wana siko tala qu'est-ce qui se passe omona église oyo eza na 50 personnes soki moto akufi baoremarke mbamo ke frère na biso akufi po toya mokie toyebani mais église oyo eza na 10 000 membres 5 000 membres ata 2 personnes bakufi chaque jour toremarke te à moins que ozala proche na ye voilà alors tant batindaka bato ebele wana na nsima bazwaka 2%, mais 2% bazwa na bato na bango batindaki ebele wana te bazwa sikoyo na bato ya normal oyo bayaki ola donc mwene makambo église ezotambola c'est-à-dire la foule est là bilima to bato batindaka baza na kati wana oui mais bango ere ekomi na ere ya sacrifice bazozwa nde na bato normal oyo bazoya koluka lobiko oyo bazoya kosambola kati na église oui mais bazwa elima te parce que elima aza déjà ya bango bazwa mutu oyo aza libanda ya makambo na bango bazwa mutu normal oyo aye koluka lobiko nalingi osala mpe examen de conscience est-ce que oyebi ke na baeglise mosusu soki otali bien bato bapesaka témoignage ezalaka sorti ya bato moko boye epuis soki otali bien na barange ya liboso ya église wana okutaka basorti ya bato moko boye moto bafandaka chaque dimanche ata babi ayaka avant mais moto mosusu mpe ya nsima na aya avant te eza pasi omona mama moko boye alati bien te afandi mpe jour wana kota liboso nalobi kota baserviteur te na foule so otali bien barange ya liboso donc 10 premier range sala constat omonake sorti ya bato moko kaka ya bien motu bayaka et c'est comme si baprépara bato moko boye mais bato ya ndenge wana okuta baoka libanda ata ayaki avant donc le problème eza nini eza yokoya baprépara sorti ya bato na bango moko baopesa témoignage baprépara sorti ya bato na bango moko baoloba bavérité moko boye mais soki otali nde motu oyo aye koluka lobiko vi na ye ebalukaka kaka bongo yokaka nga asambela na église boye mais tuna ye banda yo koma osambela na église wana ozwa nini donc ye aza motu moko ayebani te soki otuni soki église na biso paster asalaka yo nzambe asasalela onini à travers paster wana serviteur de Dieu moko par exemple ayebana comme étant serviteur de Dieu arrivé na temps moko boye ye moko abandi ko témoigner que non to ba ne pona ba miracle to salaka boye to zuma ki to chenini to sali boye tala kutu eloko za ba foule bozomona eza pona boye ye moko serviteur de Dieu na oto yebi ki abanda osala nzambe aye kola ki sabiki non ngai na se repentir na tiki ma misala mabetala yango na komi ko dénoncer mabe oyo et ça la manaka un diable n'habite par rapport à mosala na nzambe wana yo likanisi na yo to regard na yo vis-à-vis ya mosala na nzambe ndenge ezani mais d'abord nazo sepela na ba question na yo parce que éclaircissement ezokota donc c'est que ça penda journaliste attend donc zolanda penda temps na makambo ezoleka oyebi mutu oyo aza kosalela kisi aosala miracle na ndenge mabe aye à se repentir
que a commis ce que ça là bien. Dénoncer même baninga ne va pas. Voilà, bimsi baninga mususu ce que le bio comme ça là bien. Donc ozaki ya mabe lundi. Mardi au commis ya bien. Non, tout ça va en Nzambe ti. Au moins temps oza prophète ya mabe. Au saleli kisi. So lingi o dénoncer baninga na yo. O dénoncer pe misalo sala que ba keza misala mabe. C'est pas mauvais. Mais quand il y a les sumba la mort ça veut dire que commis vrai car lelo non. Parce que normalement mutu azaki magicien. On sait la nzambe na ndenga mabe. So dalingi akoma epa ya nzambe. Automatiquement terre oyaka mbalama komi ya nzambe. Ils appellent ça la procédure monsieur Fola. Oui. D'abord, il faut à ça la repentance. Azongisi biloko ya mabe oyo ya zalaki nango. Ce qui totali ka ya Bartimée dans Marc chapitre 10 verset 46. On comprend que Bartimée d'abord a l'obité que Jésus n'a ligné dans mona. Mais abandi premièrement dans l'obake, fils de David, aie pitié de moi. C'était sa repentance. Et par rapport à l'ongoli manteau à Boaki. Le temps où il y a sali repentance, aux yeux du lokono yakala, pouvoir no yakala. Au Sénini, aux ongisi yango batumbi yango to Boaki, mais faut pas ça mutu, atumba ngoto, abouaka na place na yo. Et par après, aux ongi na ban. Aux ongeli affermissement, on restait encore au pied des apôtres pour avoir une formation. Même Simon le magicien, quand Philippe a jeté un message de repentance ou un message sans malam, le problème est Aguinine, Ayaki auprès de Philippe, a eu même baptême, a tikalipe na makolo ya Philippe. Je comprends. Mais le problème est qui est tant où Pierre a eu pour imposer ma beaucoup. Batouba soit Saint-Esprit. Pierre a compris que Simon le magicien a droit à recevoir Saint-Esprit. Parce que repentance, il y a Simon le magicien, bien qu'il y ait baptême, il y a repentance sincérité. Donc Pierre a compris que Mouté Manez a droit. Donc vous dire quoi? D'abord, il faut aussi qu'à la makolo ya bantoma. Mais on sent la repentance sincère. Et après, on va imposer maboko au Saint-Esprit. Bon, yé, azaki motoaki ici. Aya renoncer ka yemoko, wana lundi, ale mardi aye, ayambika Saint-Esprit yemoko na ndenge na ye. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, on se repentit, on renoncer. Et par rapport à imposer ma boko pour ngouya ya sika, to esprit ya sika. Parce que y a qui Saint-Esprit nandene. Ngouya wa comme sali la lelo, azwa ndene. Et puis là il y a salier délivrance. Mais ba salier ya mokan. Ce sont des distractions. Moutoualinga aveuglé peuple de Dieu, Allah qui s'appelle peuple de Dieu qui wanande bazaba tumabe, le roi basi baeba qui ga mutumabe. Alors aye bisabango que tenga na komi na nga mutumala, mu pas zongi sa confiance pas naé. Est vraiment monde à ténèbres to e bien ou bien. Monde à ténèbres mutu so monde à ténèbres ko za zo kize muninga naé, obino bo pia confiance. Anjoka yende mutu jusqu'au mission à détruire bino. Tant de PC confiance à continuer à détruire bino. Donc bah ça bisoti on est ba blague na ba jeu au ba osala. Voilà donc apôtre donc très chers amis téléspectateurs comme Naïf Sabine toujours que nous avons besoin de connaître beaucoup de choses. Voilà pourquoi est-ce que cette émission c'est sans polémique en fait. Tu as marqué à inviter toujours ça va autant tout découvrir et l'okonini aligné à transmettre pas bateau. Voilà pourquoi est-ce que nous avons préféré à ce que tous ala n'apôtre Amachia awa na plateau na biso to met un peu kozwa pe point de vue concernant makambozo les canons. Mais nalanda que toujours au lobby par rapport aux musiciens chrétiens.
au lobby que non ba musicien chrétien lelo ebele tozomona lelo boye ba osala nzambe te ba imbela nzambe te c'est-à-dire ba brandir kombo ya nzambe mais bango moko à fond ba sala nzambe te d'ailleurs baza même initié est-ce que tu nalanda que toujours lobby que non à chaque fois bon ba musicien chrétien ba sali featuring o bazo ba initié na monde ya molili on a toujours ba sala clip na bango balati pembe pembe. Mais quand on explique ça par rapport à l'initiation, il y a des musiciens chrétiens Oyo, de la Naki Oyo Zolobel. Merci. Dans les abonnés, le roi émission a dit choses à vraiment polémique. Maintenant, vous savez le moko. La prochaine émission, je pense, et aux polémique, mais beaucoup excusez, n'a sauvé aux amabé pour nabino. Il y a autant de combo et de mususu. Non, il n'y a pas de problème, donc, puisque tout ça a besoin d'un peuple. Pourquoi? Parce que ceux qui ont autant de combo et de mususu, ils ont été dans la télévision, na vie à Moutou, na bandi ko beta non. Mais na ko beta histoire ya makambu oyo basalanga, onga moro na mona. Donc je pense que naza na droit ya kotanga combo ya Moutou wana. Na makambu na ye asala na misala na ye asala na ndenge nzambe azo koisa ye. Je pense que wana oza polémique te wana boza d'accord na ngai parce que ba polémique eza lokwa na ye na TV na badotanga komba mutu asali eloko te na bandika vi na ye eza bote wana oloba makambu o basalanga na ndenga molili. Et puis, nous avons koisa bango. Il y a polémique. Donc, excusez-moi, pourquoi nous avons un défi featuring ya sœur Marie, na frère Benjamin. Et puis, pour excusez-moi, on a la prochaine émission, on a le loté. Donc, nous avons un défi. Oui, nous avons expliqué moko et pourquoi nous avons. Et puis, nous avons expliqué pourquoi featuring. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pour dire que ce qui est là, par rapport à Nzembo à défi, oui. Par rapport à Nzembo à frère Benjamin Moulambana, sœur Marie. Sœur Marie, nous avons expliqué pourquoi Bayembiango Bangomi Balé et pourquoi ils ont Nzamba à défi. Voilà, ils ont parenthèse. Mais tu as vu qu'en dehors, il y a tout ça, il y a un featuring, tout le monde a fait tout le monde, sœur Marie Missamou. Na pasteur Moïse Mbi et ça la plus featuring bala taper pembe pembe. Bon, wana lokola ezabitumba nanga te. Yango na okota kuna penda mingi te na bakombo wana mais na ko expliquer sikoyo makambo tuna nga liboso. Alors par là yo moko ndo ba choisir que bango pe ba mikuti na kati ya eloko wana tote. Comme ça les téléspectateurs peuvent découvrir qu'est-ce que bango pe ba mikuti na eloko wana tote. Les gens musiciens chrétiens et belé la côté na loge ba simbi bakisi pour évoluer mais l'autre d'abord il faut retenir ya liboso ils ont un musicien chrétien mon côté je dis bien na peser ma parole nanga mon côté oaza élevé on nzamba tombola azate ngata on lo lelo omaninga to na loba makambu na ngai na loba ngo po muta ndima mbala mote mais na loba ngo po muta kanga parce que na ebi plus tard même vérité o bombama na se e osani e obima likolo onyoso ya kuko ebima na poisa et ça la pasteur mon côté je dis bien à l'exception de personnes. Il y a un pasteur Moroté a élevé les lots en Nzamba Tombola. Ma grand pasteur, tout le monde a donc apôtre Noël quand même qui Nzamba Tombola Bangote. Nzamba Ebi Bangote. Na lobby. Kondi mana yote me kanga maloba o na lobby. Jour et kokisama o loba qui apôtre Azara na raison. Au moins les dans le langage moro na peuple de Dieu il faut tout rectifier. Lelo mutumo bazo sela diable na bakisi mazo yembela nzambe akufi webite nzamba zui mosali na e jusque là nzamba zuite oba okufa wana ba yebi pourquoi ba okufa
baloba teke nzambe opermettre musali moko te akei oyo bazokosa biso basali non toza bato toyebi ke liwa normal ezalaka mais na bango bakokufa en cascade oyo mosali ya nzambe aza te. Alors soki mutu aza na magie aoyembela nzambe terme wana ya mosali ya nzambe ezokoka te pa mutu wana aza mosali ya nzambe te. botie na rang ya bafaux prophète omoni vrai pasteur oyo asumuki makambo na ye na nzambe lisumu ndeti akoza asali ekobo akoza akosi wana etali ye na nzambe akoya 7 fois nzambe atomboli 7 fois epi bible elobi ne touche pas mais ouais azaka awe mais mutu akoti loge mystique aza d'abord na Saint-Esprit te po lumière na ténèbre efanda ya place moko te molimo ya nzambe akofanda place moko na esprit ya diable te keyebando travailler lowa moto asimbi bakisi na ye akozala na Saint-Esprit te. C'est la raison pour laquelle omoni Pierre alobi ke Simon le magicien akozwa Saint-Esprit te parce que azalaki magicien. Alors moto aza la magie aza na Saint-Esprit te c'est aza ouen te parce que onction du Saint-Esprit nde esalaki tozala baouen. Saint-Esprit toza na ye nde asalaki tozala baouen. Nalobi bien bamusicien chrétien bapasteur oyo batombwami nzambe ayebi bango te na makambo na ye. ozoloba nyonso wana kaka mpo batombwami ou bien te omoni ntango tozali na oyebi so elongo moko nzambe alinga bando tombola bavrai omoni bango bagangaki ke baza bavrai wana oyo batombwamaki wana nzambe alinga renverse bango epuis bomona shite na bango na miso. C'est pourquoi na confiance oyo na nango epa nzambe e nayebi nzambe ndenge abengela ngai na mission apesa ngai nayebi ke ntina oloba ke boretenir maloba na ngai mais ata bondimi te plus tard bondima parce que nayebi ke shite na bango eza kala te. Soki omoni pasteur élevé aye na matanga ya musicien élevé car eza bacérémonie na bango na bango laissez les morts enterrer leurs morts. On est un langage codé. Na lobi te ke toke na matanga ya batu te. Mais so omoni batu wana baye ko sa ba cérémonie. Do bango na bango batu akisi basa na ba maramu na bango akisi. Alors pour développer penser on a zalo bana lo baboy. Ndenge bazawana bana Saint-Esprit te. Baza ya nzambe te terme wana botsa te. Alors bakota na ba magie mais magie na bango bakota ndenge nini parce que wana na ba mission musu na loba ndenge nini ba travaillaka mais siko lelo na loba ndenge nini ba initier bango eza d'abord na mutu moko oza mwasi oya travailler makasi po na ko initier ba musicien chrétien na ba loge mystique ti lelo azali te azate nakoyebi so pourquoi aza te mutu wana na révélation nzambe alakisa nga parce que naloba makambo nzambe alakisa ngai na vision epuis nakoyebisa bino pourquoi alakisa nga na komba nini oyo bato wana bamena ngai mpona existe te mpona sala mission oyo te. Mutu wana ainitia bato ebele na baloge mystique wana ndeko mwasi wana aimbela nzambe oui abandaka koembela po libya zasu pas zasu te ye asala boye bosali na featuring na featuring bosala bokouche na ye alende apesi yo producteur ou bien akotisi yo na maison na bango ou bien na réseau na bango o bazali ya bato loge mystique. So landeli la plupart des clips à salana batu balata ba pembe pembe doane za comprendre mbalamo ke clip wana na lobi boye sentiment eza na biso ba congolais mingi congolais ko ebiseki nzamba pambola mais si neza mbuli obeta na tongo awo mona pembula habite he wana za ba penser eza ba hasard. Tant on a le bas marambu ya basini mais lelo za na mutu mususu atali asali basini wana bite yete yezaza
kozala na confiance ya mutu te par rapport à ndenge atelemi liboso azoloba baolobaki no te basango bandotambola te pasteur kingani asali boye asali basigne boye peut-être ozalaki nango kaka par hasard nde bato bazoloba te kozala mpe par hasard soki makambo wana esalemaki après émission et avant émission na nga bato baroki oloba par hasard mais nalobaki bokomona yango kala te ntango bato bamoni yango boodute eza pasi epuis eloko elelisa ngai bameke mpe kosponsorize baémission mosusu awa na congo etalamaka na tv parce que biloko tosala bato libandaka motu batala yango awa bamona yango te c'est pourquoi mabe mpe ezokota baoyeba te mpo baza aveugle baza averti te ser wana aoya boyembi na ye bolati bapembepembe na bango wana ale bobimi na ye bovedi bocouche na ye mpo na terme koboya koloba censure on comprend après cela nde ainitie yo na misala wana mais eza mpe na bato mosusu bake mpo ainitie bango mais au contraire ayibi moto na bango potala be bafeaturing nyonso ocomprendre ke na bafeaturing asali eza na bato mosusu mpe esimbi nango te comprendre tala bien na bafeaturing na ye nyonso banda kotala omwaka eza na bato mosusu mpe adindi me azalaki ne na moto azalaki oyembela nzambe abandaki na molimo ndenge ye moko alobaki me lelo asuki na nzoto ozo comprendre alors il est grand temps bato wana base repentir mpo nzambe ana posa na bango soki base repentir te nayebisi yo bien mikolo ce n'est que le début toleka lisuka na émission bomona comment bato bao comment badebanda de ekota comment bamort ekota mais apôtre ozobanga te komona ke lelo ozoevre na même domaine moi kobanga eza te ke lelo oza bamenace puisque totaolana batémoignage na yo baparalysie basida na ndenge ya molili makambo ebele peut-être mpe lelo ozobanga mpe te ke ekomela yo mpe lobi mpe babitumba yango c'est comme si eya econtinue nango kaka omoni na biso eloo moko saul azalaki kodomine parce que david azalaki na mwa moke azalaki na zamba mais ntango david akolaki azwaki les choses en main akweyisa goliath asala makambo ebele bamaladi mosusu nzambe apermetaki yango epuis na ntango wana nazala koprie te tozalaki na banka moko distraction na distraction tobeta bamusiki moko boya loyenge alors nabangaka te mpo nayebi nzambe na osalela omoni na bemission nalekaki liboso nalobaki soki nzambe na nga aza nzambe solo bango baokweya mais soki baloge wana nde eza banzambe ngamu na okweya nayebi soki le temps de miracle n'est pas encore passé bible ezolakisa biso eli azalaki motu lokwa biso akanga mbula pendant 3 ans et 6 mois ça veut dire quoi biso mpe tokosala makambo bongo eli azalaki devant 450 prophètes ya bal na 400 astartet bazalaki lokwa 850 soki ku yesu alobi bosala plus ke ngai bongo biso tokosala plus ke eli te moi je pense nazalata na 1 million de banguna mais au nom de jésus baokuya et puis yeba boye tozosambela nzambe oyo aza na oyo kombo eza souverainement élevé afin que bagenou nyonso egumbama liboso na ye mpe balangue nyonso econfesse ke aza seigneur à la gloire du père nabanga te mpo bible elobi bana mike bobanga te oyo aza kati na bino aleki ya mokili voilà défi na lansa ye bango yo mo teke nazaka nazo évolue mais yo mo teke shit na bango eza mais toyebi ke tokomi na suka ya émission la première partie émission na biso puisque tolobi tout à l'heure nous allons évoluer en termes de partie puisque nous allons courir derrière le temps et avant tout Kabwana apôtre je pense que Nenazo Sabana Nzambe et tout dans tous les téléspectateurs qui ont toujours
l'habitude de me suivre, qui ont toujours fait confiance à cette émission. Donc je pense que matière zana me belé, puisque tu là prochainement par rapport à featuring et ma défi. Ah oui. Anzemba ba défi wana. Et puis batuba longola na mutu na kati yote pardon. Batuba longola na mutu marambo bazoloba. Mutu akufi na boy, akufi non. Ngai, je pense bien en lobelo ou bien. Quand les a flash, il y a émission wana auto sala marambo ba défi. Puisque tu relèves marambo ba défi, puis tu relèves lelo ba délivrance au iso salama. Au sein des églises, tout le monde a déjà au moins si ligoro de bien assez. Nous autres tabassi, tout le monde a moto à Sanzi, Nyoka, tout le monde a les lots de délivrance. Na la coulisse déjà au lobby, là, c'est que nous on a aussi de profiter de développer mais prochainement l'émission au Ekoya. Et puis par rapport à l'initiation, makambo au le lot bandikona na kana bango bazo préparer les sous la stratégie pour détruire les sous donc enfin quand même nous allons finir cette émission aujourd'hui. Message na bandeko tout au bazo landayo. Bonjour et après il vous allez encore important il y a copier sa numéro de contact puisque je sais que la émission va aider on va besoin de bazo landayo particulièrement occuper ko solanayo à travers numéro de téléphone. Oui, numéro 082. Donc plus 243 82 51 69 408. Donc pour répondre, plus 243 82 51 69 408. Donc pour vous qui avez besoin de contacter apôtre Boki Kobengaye, apôtre Machia, donc Bobengaye na numéro wana kasi message pour nalelo puisque toujours sur catholique et deuxième partie émission ezali pour nalelo message ligne transmettre bato Hollande biso. Oui, message ezara que Bible le les ténèbres ne régneront pas toujours. Et là on a le bezaboy na Mont Carmel ba prophète Abal mutu babanda ko belela bato liboso. Eli azawata la bango tiba silisa. Après Eli ayeki mutu amibale. Le problème est ça, défi wana c'est bon. Bango mutu babandaki, mais ce que ngai nde muna osuki ça. Nzambe na bango je pense qu'il y a no lité. Na yabi ke ba ebisa biso baliwa eye na ba retraite ou ngape na retraite. Comprendre? Na retraite na bandi retraite, nzamba ebisa nga banda retraite. Nzamba ebisa nga siko na okoisa héros. Na ebisa bana nzambe bo. Héros tango azokoya veut dire quoi? Ils ont quoi Racine? Ils ont quoi Goliath? Akoyi ba oto batikali ba opanzana ba okoya face. Ba Philistins nyonso ba opanzana. Yeba ke komi temps ya Eli ya robelela. On nzambe o ayanola ke nzambe alola. Donc même bana nzambe ba yeba ke na ba vie na bango. Ndenge ka ba Goliath o ba okoya, ba Goliath na bango pe bazokoya. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et puis prière on a repéré ça yo sala. Comme ça sous prière te que nazo bebisa misala diable ka non banda ko déraciner. Parce que la prochaine émission na va expliquer bino pourquoi ba héros ba okoya. Jamba fsenga déraciner. Et puis quand on a déraciné, nous étions couillés et au bout à l'issouté. Nous couillés à Béro. Mais son quartier, nous étions le Béro au bout à l'issouté. Donc, banda, si vous déraciné, nous avons soit diabète et le mélara en place aux arts. Donc, c'est un peu ça. On a un message, on a un peu ça, mais tout le temps, dans l'émission, il y a expliqué la vérité, pourquoi nous avons un défi. Et puis, dans le bac, balance un défi jamais na héros. Atabo 6 millions de banguna bomeka le soutien. Donc c'est un peu ça. Oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.